Coucou la famille, c'est encore moi la vôtre Tania alors mon coco Miss de Miss. Nazongi suna banda kuna bino pona komemela bino recette ya sika. Merci beaucoup déjà na bandeko oyo baza déjà abonné na Miss Cuisine, na Miss de Miss TV, ngai Miss Cuisine nazawana pona kosalela bino ba recette oyo ya sika oyo ta mususu oyebi yango me ozana na bolembo akolamba ngo to oyebi ne balamba ngo te ou alors pe okoyi koyeba me na manière na ngata muso oyebi te okoyi pe ko apprendre na ngai. Vraiment merci beaucoup soki pe mutu oyo akoti na chaîne na biso Miss de Miss TV par hasard vraiment tolobi ke papa maman oza vraiment bienvenue na kati ya chaîne na biso. Biso to salaka émission ya cuisine, actualité, ba prédication, ba conseil, to salaka vraiment émission ebele, ba théâtre, to salaka vraiment ba analyse ebele, to za na chaîne YouTube, awa, to za lisusu na Facebook page na biso comme na Miss de Miss. Kuna to solaka chaque to sala ba analyse to sola masolo ba réalité la vie makambo ekomela kabiso mutu mususu nenga zawana azamba problème na ye na beta ka masolo ya ba to pe masolo ya ngamoko to pesa na ka ba idée étant que bana nzambe tozo kabola le meilleur o toza nango tozo se supportaner vraiment soki oza mutu ya sika na sengi na yo papa mama yaya leki o s'abonner massivement à s'abonner après on peut partager pe vidéo ou on inviter bande ko mususu baya kotala vidéo oyo et ko zala bien ko bosa ko s'abonner te na page na biso bosa na ko aimer te. Merci lelo nazali na oyo to bengi mbisi ya munganza, mbisi vraiment ya munganza yango yo, mbisi ya munganza soko omona na sokoli yango kitoko na sokoli yango penza kitoko makasi na sokoli yango bien na tchemwa citron na niki yango na lomba saki na tche citron na niki yango na citron donc yango to ko tumba lelo munganza o na ko tumba ndenge to liaka na kikoli ndenge ba mbisa kikoli ezala mbane ba panza yango na tumbela bino bongo restez branchés connectés au moins début jusqu'à la fin ndenge la votre Miss de Miss a kosala na wana to kozala na posa na kosala à côté na kozala na oyo ezali Kovi oyo bateka yango na Lidl ba mama Lidl bateka yango Kovi oyo ezang Kovi bateka yango na Lidl na poisson na biso ya kotumba awa na kozala na besoin ya oza barbecue seasoning eza kaka fumier barbecue epesa biloko kwa fumier ko osali na makala po to osala yango na four donc oyo toza na poivron blanc oyo toza na muscade naza na mai ya citron naza na jumbo ya poisson naza na Carrefour oyo tosomai na Congo soko ngotumba biloko ezaka kitoko tokotuta yango ensemble na bino naza na liboka na ngai ya moke nasomai na Congo yango yo donc toza na posa citron pour la décoration ya poisson awa pe naza na ba jumbo ya poulet na osangisa pe na kati ya poisson na ocha moko na kati ya kovi toza na ndembi na biso to bengi ciboulette toza na ail toza na gingembre na biso là totumba poisson toza na piment na biso toza na matungulu toza na mbisi ya nzombo na kocha na kati ya kovi na biso donc voilà botala restez branchés connectés na Miss de Miss TV. Merci ami tozongi sundenge na présenter no biloko tokolamba lelo tolobaki tozotumba poisson na biso ya monganza tobaki tosala na kovi na sokolaki na somba na Lidl na Alexa bino eza na Lidl na sokolaki yango na longolaki ba nzete na sokoli yango bien na moi otienne na sokoli yango bien na tie na passoire après na yotia na nzungu na tie ka mai moke etoki pe bimisa pe mai etoki otika mpenze toka pena mwa mingi mama po makasa elemba penza po kovi azala lokola fumbwa donc makasa il faut elemba donc voilà totikaki yango etoka donc ndenge eza boye déjà elembi na kobwaka mai mpona beta-betango donc awa sikoyo tosalaki nini bamama faute ya temps YouTube esengaka bata mingi te mais papa mama oyo alambaka comprendre soki na expliquer bino na poisson na biso awa yango na assaisonner yango déjà bino bomonaki te mais ko se déranger te nayebi ndenge nini na koexpliquer yo oyo assaisonner pareil ndenge Miss Cuisine asali. Voilà c'était comme ça on a assaisonné biloko na biso
ndembi, natiaki matungulu, natiaki ail, natiaki piment, natiaki 3 piments. Pour olola moi sur la zeli. Après wana natiaki tangawisi pe na mulesa na tangawisi. Natutaki tangawisi, natiaki na bouillon na biso ya poisson, natiaki barbecue oyo na bato Londres na ba shop ya ba exotique nyonso batekaka na bango oyo. So omoni te c'est pas grave, eza kaka pour le assaisonnement pour aider biloko na biso ebimisa sola mingi na lokola nde batumbaka penda na Kinshasa ndenge totumbela poisson. Toyaki kotia muscade, totiaki poivre blanc, tosomba na balidel, totiaki oyo eza clou de girafe Carrefour na kini babenga yango Carrefour. Totiaki yango moke ezanga te na mbisi eza vraiment bien. Totiaki na huile. Donc moi liboka na moke on a somé na Kinshasa et daki ngai na tuta biloko nyonso awa. Ndako biloko na tutaki na pareil na biso ya komulimexe. Donc na tiaki ndembi, na tiaki ail, otala ka quantité ya musuli na yo ya mbisi na ndenge ezali. Musuni bonga kota pena assaisonnement pour tokotumba ndeti na kikoli. Donc totiaki ndembi o babengi ceboulette, totiaki oignon oza matungulu, totiaki ail na biso, totiaki piment autour ata 3 mbuma pilipili, toyaki kotia lisusu muscade, poivre blanc et puis totiaki nani na biso assaisonnement na biso ya fumée oyo. Donc voilà na moulinesaki yango nyonso na liboka ça été na mayonnaise, otie na bol, petit bol na yo na omonese nyonso, ozui huile otie. Soko ozotumba biloko kozanga te na kotiaka huile parce que huile epermetaka ntango ozo assaisonner biloko ekota assaisonnement très bien. Okomi kotia jimbo ya poisson na yo ou bien okobakisa pe na ya poulet ndenge na sali. Na sangisi yango navandisaki yango presque 2 heures du temps ezalaki na frigo evandi 2 heures yango na bimisi mpona tiela bino na fu bamama. En tout cas, tokobisonga ndenge ya kinkole bokosepela soki osali ka recette ndenge ndeki na bino yaya na bino mwana na bino ndeko na bino miss de miss asali okobimisa monganza pena ya kitoko sokola très bien. Otie moi citron moi mokie okobimisa pena recette oyo. Donc voilà, du coup tozokende déjà kotiaka ngo na four na tiaki deya four ebanda déjà kochauffe four nanga échauffe ebongi te four ezwa malili ezwa moto makasi ezala moto moko ezala mwa makasi mais toujours il faut kolandela yango eleka makasi mingi. Voilà ma maman eza tellement kitoko yo mpe ndenge kaka toliaka na kinkole yo mpo kosala ngo na ndako c'est vrai. Donc landa kaka ndenge Miss Cuisine azosalela bino okobimisa recette ya kitoko makasi. Nazotia yango mbala moko na fu na biso bomona ndenge ezali. Suki na ngai mpe naza toujours natie suki na ngai fula mpo epermettre teke ekota na kati ya biloko. Donc kobosana te papa mama mungwa na ngai mpe na meki mungwa na ngai normalement mungwa ekoki c'est mieux biloko mungwa ekoka nango te yo moko bakisa ke eleka ebele badoka koka kolia yango te. Musuni kitoko mpenza natiaki mai na se po vapeur wana ede yango ebele. Nasokolaki maboko na nga mama papa la vôtre la petite tania lor mokoko ye azokotisa poisson na ye. Biloko na kosala eza nakozala na posa ya nini ya assaisonnement wana sauce nango nakozala nango besoin. Voilà totiki yango ata 30 minutes nanu 30 minutes natiki yango. Natiki yango na 30 minutes yango kuna ebelaka nango. Eloko nini tokosala awa nakocouvrir ba sauce nanga oyo mpona kokalinga yango na matungulu ebele. Totiki yango mpena 30 minutes yango tongo po bien surveiller ça.
pour essayer de s'appeler bon du coup na ye awa mbala moko totikaki biloko na biso elemba natikaki yango vraiment elemba ndenge aza asi alembi po achanger couleur akomi na couleur lokola mwa vert moko ya basoda okoki koyeba ndenge kelembi okozwa nzete moko ozwa nzete neti boye maboko eza propre ofini boye moni efinani kitoko oso efinani te ozala mwa moke makasi nabanda deja kotia sauce na biso à tout à l'heure deuxième otikaki tokotia ide ya poisson na biso ezotumama mpenza kitoko mingi ebosani poisson awa bama esi ekiti na fini mpe elembi eloni tokosala na ye deja na remplacer poile na biso na moto na ye nabwaka mai oyo nabetabeta ngo totia yango boye po elemba totia yango boye ifo otika yango elemba osimbi po elemba ekozwa opeta mosusu ba 30 minutes mpe ba 20 minutes 30 minutes sikoyo owana yango eza oyebaka elembi ifo ozwi na lutu ofini nzete onabelaki nzete elembi oyo mai ya malili yango na korinsele kobi na biso na rince yango après c'est bon eloko nini tokobanda kosala mai ezokita yango nazwi natiki yango wana nazwi kaka nzungu na biso nazorense yango po nazokontinue kolambola casserole bongisa banzungu na yo na bacasserole nanga oyo eza souvenir ya mama donc yango nazozalaka kaka nango donc mais naza na banzungu nango ebele mais banzungu ifo ezalaka ya kitoko ozolamba ozosokola basani ozolamba ozotika place wana propre nzungu bongisa mama cuisine bongisa olie mbongo alikelenga bobongisi cuisine papa zwi mbongo bobongisi cuisine mwa mbongo na bino bosalaki saving bobongisi cuisine bongisi cuisine mpo ezala propre mpo eza place oyo ozolamba ozomona nazofinafina ngo boye mpo ekokoma mpena lokola fumbwa donc makasi ekokoma mike yango nazobetabeta yango po alors nakotia yango awa nakobetela nangango ata partir naoingu wana sikoyo poile naoti koremplace na moto kikalungu na biso na tie kolinga kikalungu ebanda otika sa huile te mama ebosana te ezuka mwa moto nazotia deja huile eleka mingi te bapapa balinga su huile te bamama balinga su huile mingi te babi huile mabe huile santé bato bakoma balinga mpona poye na santé donc po osala vraiment bikeko attention na problème ya huile na problème ya mungwa mpona bagraisse wana mpona kobebisa mpe batai na biso bamaladi donc toza na obligation ya kosala attention donc voilà du coup huile ndenge eza wana moni huile na biso eza ya kobela ndembi matungulu ai cube na biso ya poulet na cube normal tala quantité ya biloko ozolamba mpe oyeba ndenge nini bokoki kotia elongo na pima na biso abandi kotia sala sauce na yo mpe ezala makasi yeba bandeni na yo ezika te nazotia nanga directement ederange te mais bacube na biso natia yango na biloko esala mwa olinga kokenda kobela ndoko kotia yango sikoyo nanu te tozotia yango mpona kokalinga mbuma pipi tokofila te mpo bana bakolia kompe mikolo nyonso balia bafiltra te eza plus wana
On a fait sa saveur et ça la décoration est tout. Voilà, maman a zo balisa. Biloko na biso. Aïe le gâteau na place pour les très bien de la sauce. Je vais faire moi que l'imba et l'autre ça là. Tant que ça moi que balisa biloko na nga. Après ezalaka mbala maro presque nde moka na fumbwa donc bakumbuka ndeza différent leta yango ekolemba mo moke eloni na osala tala mama osala wa mama zobetabeta koina boye kozala makasa mingi te okeba ozolamba baloba te na basola okoza te apui suki na ngai nakangi yango boye mpo lokola nazolamba il faut pas nazala na basuki ebele ndenge bandeko mosusu bapesanga mpe conseil. Merci beaucoup. Voilà. Ndenge nakoki kotata yango. Voilà, nakambi. Là na moni kuna matungulu ekomi kolemba na libilo na ngezika te lo na osala nazotya tomate. Nazala vraiment l'habitude d'olamba ya trop concentré te. Eza na biloko mosusu esenga concentré biloko mosusu te. Ngai nalinga plus nasala na tomate ya boîte tomate ya kuya. Otala ndenge mesure ya biloko ngo ezali biso tozala biloko me eza ebele makasi te. Alors que ça fait tomate le camion et peut-être que ça bloque sur le même non. Tomate est à mobile mais la salle kaka moi quantité mon corps il y a bien et nous paquet tomate. Alors que dans la liste au pauka, on dit là liste au pauka liste. Tomate la tomate il faut éliminer sur une baisse. Donc comment tu vas le suivre après 3 minutes la suivre yango tipenda oyoka ke ba musu wana ezala likolo ekolongwa eyotika pena tomate omona siko tomate etika ya kokauka po ebimisa no mai moko ya rouge awa après otiki yango ekokausa mai wana après tomate ekozala ekobela donc tika yango plus ou moins ata ba 5 à 6 minutes nanga naza kaka awa nazosuivre yango ntango ekolemba na kotongela ntango ekoma prêt kozongela bien dans 5 à 6 minutes. Merci. Ndenge nazwai na bino bamama bapapa sosi yango ebeli emonike mai eza te mai ya tomate mai ezomonana te ebeli natiki yango deja ba 5 à 6 minutes naosuivela yango nazalaki awa na batie mwa mai mpo matungulu elemba so bambese ebima c'est bon ebimi elengi dans le bon elongi tosala mbala moko nazo remplacer nazotya mbala moko biloko na biso na kati tomate eleka ebele mingi te mpo koma biloko ekoma sukali te mpo biloko eza quantité nasukaki 2 sachet natie tomate moko ya katikati ya tomate mai nanga natya mai ndambo na récupérer sauce. Voilà. Voilà, pour votre tomate, on tomate ensemble. Les appels ma bête. Là, on a ensemble. Tike ya ngoyo ilo inaosala na kuzwa mai ndambe presque 2 tasses eza mai te mama
yango yo ndenge okomona boye et puis ekozwa ta ifo etoka mais ekoki kotoka kaka yango moko te tokotya mpe na mwamba kitoko mingi mpenza soki oleki osali lokola misasali sachet na biso ya fumbwa oyo mwamba etekama partout pas d'arachide sachet na biso ya fumbwa e ya kovi nasomai mibale donc yango oyo nakotya mwamba na biso mpo etoka ensemble natie moko natie mibale ya mwa minene kotalaka ndenge olingi bamisu balinga mwa meleka mingi te na fumbwa to na kovi otali kaka eleka mpe mingi te mpo okoma oliaka mwamba na mwamba ifo mpena ezala na quantité tozobalusa mbala moko osala attention na piment na biso eza wana so otikeli yango temps ekokangama sose ekokangama yango moto tokodimine mwa mokie tokotala na 5 po ezika te ezwa ta otoka tomate etoka na mwamba natoka ensemble yango bomoi déjà ezochange déjà pipi na biso azaka toujours mobimba boma biso ya pipi mpona beko na otika yango etoka namoni mpona bato mai moko mpona nini mpo ezika mpe etoka esalisa ekokauka nango yango donc voilà tozokotika yango ebela etoka ensemble allez topesi yango 5 minutes na kocheke à chaque 5 minutes dans le temps là pour nata la évolution nango wana à tout à l'heure 5 minutes oyo tolobaki biloko na biso yango oyo ezokende kitoko makasi 5 minutes eloko nini tokosala awa tozotya bambisi na biso mbisi tosokolaka yango apres ovandisi yango oponi ovandisi yango na mai ya otie kobosana kotyaka mungwa te na mbisi ya kokanga soki ovandisi po elenga apres wana tokanga yango na basachet totyaka na bafrigo yanga yango oyo eza déjà ready eza déjà prêt po tolamba yango voilà totuli kovi totuli yango mbisi ya kokauka nzongo bato misu batyaka mpe bambisi oyo bakotya okotya mbisi nyonso okotya eza problème totiki yango ebenda lisusu tokozonga na bino na 5 minutes mpo mwamba ezikaka mingi na nzongo mpo kolandela yango moto otya mwa ezala mwa fedu ezotoka malembe mbisi ya kokauka ezokota na kati ya mwamba donc ezopesa goût mpo osala attention mpo ezika Pasi 5 bamama bapapa bandeko merci mpo kozalaki wana ebele mpona kozela komona recette na biso ndenge ekobima ya kovi na monganza oyo poisson na biso totumbi suite ya temps tokatikati ntango totikaki biloko etoka ya totyaki bamwamba biloko nyonso totikaki yango ebela mpona 5 minutes apres naye kotala ngo natiaki mbisi ya kokauka nde natie mbisi ya kokauka naye kobatisa na cube natiki yango etoka nyonso natikaki yango ba 10 à 15 minutes naye na bakisi so mai etiki mai wana lere ebelaki nde na 20 minutes mai wana lere ebeli nde omonake biloko na biso ebimi vraimen kitoko mungwa ekoka makambo nyonso vraimen ekoka mama papa salaka boye ozala kitoko ndenge aza na biso ye tala vraimen kitoko mpenza ndenge ezali eza ya moto tondoli yango ya moto po ezala kitoko vraiment merci beaucoup merci que Dieu vous bénisse tous ndeko liboso okota na live na biso na YouTube na biso tosengi na yo s'abonner gratuitement partager vidéo oyo ede bandeko mosusu mpe babimisa recette lokola Miss Cuisine asaleli bino tokolia kitoko mosolo ozoyoka vraimen vraiment toza na page ya Facebook Miss de Miss tosala balive baconseil bakopesa histoire na bango histoire vraie triste réalité et puis na Kinshasa bakotinaka bino baémission donc voilà merci beaucoup Nzambe apambola bino tokutani pour la prochaine numéro bisous bye.